on va tout ça moi somba na Sherika et de ranger les bananes ko non ko garçon mo boya mayele pour la vie na linga mi balo bazala mayele ya mulu banga pe na mulu il est bon na sa belle et à pour la relation de mais toi le baba batama boki batama gagi batama buzoba na batona lo bana bango ti na Carmel o na vraiment to betanga mo sinzo malgré fille à chirurgie no comme ça ni soit chirurgie lèvres à chirurgie c'est même avant de botter nga comme Carmel bozo nga bien comprendre les gars sont cassés le Karine na mabe a ozo pia yeti a YouTube le côté be ya motu wa makiye mwana mai libumu plat o me ya continue na sali libumu munene nga na ozela ka photo shooting what is that wenge te dina sesa wenge what is banzoko dina sinde zui bato ngina ba wenge sangisi what is banzoko bituma banzoko na biso mutoko kabalanga zate ni ba yole so banzete kwa ya kabanzoko ba bunda atali koma pembeni te ni ba le roi de la forêt lion a koma te what is that wenge. Mes chers internautes, bonjour, bonsoir, Abskansou, émission Oyo et Komelibino Nabandaku, émission Tumba Zaï, ils aura toujours présenté dans humble serviteur la mino Prince Luamba, Oyo Bopesa na Komboya, Paul Moukendi, il y a presse en ligne, émission de lancer les fois, mais Carmel Odia, la fille à papa, autre soit né mon bébé, ma soeur belé, tout le monde qui m'a envoyé na Sherika, ni Nizana Katsuana. Tout le monde peut libala ya Karine Monkonzi la baronne autobala ndeko na bango autobala masole belé ezawa na pena to fanda pe ma o etali ya wenge automoni penal kita wenge sali pena we rajibe ale makaba Didier Marcel Blaise Boula ba kokota bango tout bangi basala nini tozana Carmel Odia to reçoit vraiment bonjour Carmel. Bonjour Prince. Bonne santé. Santé Zabia, nzambazo batela nzambazo songa sengo nanga nzamba batela kanga famille nanga bana bayana nanga na ba partenaire nango basunga nanga na bino ba collègue nanga sengo zawana wana ke rapidement ko pesa mbote na bato ba soutenir na chaîne nanga famille qui a là merci beaucoup na ndingi bo soutenir vraiment ngai. L'ami selon mon cœur, Papa Louis Vuitton, elle, il n'y a pas de comme toi, Kozana Mbanda la Papa Louis Vuitton. Hey, il faut piquer. La scène qui est au service du bon goût. Mon pote privé en vie, Madame Audrey qui est la maman sociale de moi, Maman Pasteur Esther qui est là, Madame Edwiche qui est là, CPI Nabango, Balobi Bodrick qui est là, mon papa social de moi-même. Boss des boss, Grady qui a la Mobutu 40 ans de pouvoir. Oh, il y a l'équipe à Zate, notre maman Bibi qui est là. Merci beaucoup na famille qui est là. Merci beaucoup na Sena Belanga, ya Sena Belanga là où repose ma confiance. Dans les micro-chons na bastati parce que dérangement l'équipe mina bien Sena na autour du souté. Ba député, ba sénateur, ba belé, ba joueur, ba ministre, ba bazo déranger ngane na autres na bastati Sena na bien na autour té. Ma bichou Belanga maman ya Kevin Belanga, Stéphine Belanga ma copine préférée, Fanny Belanga la linga rabino tellement trop no contre que Belanga en Afrique du Sud famille Belanga mobima na linga bino vraiment na motema na mobima chancel mbe mane demi de l'homme de Kingakati mutatika ba on des fois ba mi mabiso na mondial ba on ba Dieu merci beaucoup ya Marlène Intessa ba lobi trésor pour tout et do Kayembe c'est qui ba kambo triple joueur patron Glodingo de Lilwen na bango ba bi Anel ka ba forcer to pesa mbote na junior ka bandango ko cha meilleur buteur de ngaki est trop na bisko na ko pe ma place mo na zo pe mais na bandusko ko bara baluba. Ah bon? Sherika Tumba. Américaine, moluba de luxe. Wa kokanwa zate nous vivons de l'époque de Sherika Tumba. Voilà. Carmel Odia, vraiment pour ton quota. Nous tokeli skona ba boss. Ya bana basi. Nous vivons de l'époque de Ornella Kalombo boss lady. Ornella Kalombo boss. Ornella Kalombo boss dédié à l'équipe Azate Balobi. Elle est toujours belle, elle est toujours chic. Mutambon aza muninga na hote. Balobi Élysée Kalombo bon séjour donc na Dubaï. Sarah Kalombo c'était sali Balobi Anambia au pesa sanguna Morissette na lingaka jouer la Kalamba i Kalawetu na lingaka trop Balobi. Nazo zela biloko pa leketu mona na suki na bino aba petit nga Marcus na Ron na Chypre na ngaka bino Chris Kinene balobi Rossi Bluetooth na lela bino toza balobi ba question c'est yé déclare ya organité Gosolo kulu pepele mona Canada de killer na camarade ne Herman Kassongo garçon pour nous au moins 5 sabongo ha
Baba meya ba solo là. Garçon pour nous ba solo là. Garçon pour nous. OK, merci. To kenera lo mbonga no ko côté à Sherika Tumba. Ba place monté Manuel Ali Mikolo. To monaki plateau yo le kaki wana ye pas le ki wana mais ni nezo le ka yo na Sherika na habité vraiment et ça baisse toute sa réalité. Non, Nabi Prince Mamba. Tout le cas ba question sur opposé. Sherika Tumba za mobile. Ngana mwasi. Et ndeboleke ba aleke na chaîne mwana et pas mutu na Patrick Benan oyo Engambe. Natika lo kapela Sherika imilinga te. Natika kapela Sherika lo mabe pona ngate. Et ça va vie privée na nga ko yena vie privée na ba réseaux sociaux te. Na na défaut mo na ba vie privée na nga ya na réseaux sociaux te. Suna bito ma mwasi na beto za mwasi na Sherika et de ranger net banane. Sherika il est beau. El kolongo al ko garçon mo boya mayele ponga la vie na nga la linga mi balo bazala mayele mi balo mo ba pesa ba se ba valeur no ba respect ba tout ko ba Sherika Tumba. Vous comprenez? Et même moi Sherika Tumba peut tant de bandolo bala ta émission na bien. Ando ba Carmen Odia elle est belle. Carmen ta na mto adoré nga so kumisanga. Na mo place Sherika Tumba lobi ma bemo pona ngate. Tobima te équipé mo tout. Ya muluba ngape na muluba. Il est beau nga na sa belle. Vous comprenez? Ngalinga pe mo balasa na mayele koleka nga po akomisanga na ba niveau ya zana ngo surtout bimana Sherika Tumba na mo le mo ko de rancher batote apd te les soki ndelongo lango pona mona dernièrement na TikTok to bima c'est la kasi so ko bisanga na banga neti nani suna mina bimana Sherika Tumba na banga neti nani te follow baka vérité na mutu akobangisa ngate na TikTok na ndongo saki vraiment place bake na mbonda batuna kate fo bokaka 100 plus ebita voilà. C'est tout c'est la nini libala pour yo lo bata théâtre bata maboke bani tout ça Sherika pa mutama boketi tala lo baba la relation na Sherika tala baba théâtre na pelo baba na taka bato na pesa so bo mona Sherika na ba bêtise so mona Sherika na bêtise te lo bala ngabi bo sana baba boke so la relation bozana pour la relation te et pour la relation te mais tala lo baba bato maboke bato ba gagi bato ba buzoba na bato lo bana bango ti na bato ngalo bana bango et so bo mona ngana ye na lo bato par exemple bon na ke na ka exemple tu sais moi mbande ko eve malu je t'aime na linga kabinu ba priska siko ebisanga déjà na ye da bo shumo na fana bo na obi peshanga na za supendeni fo mona ngala nyora pesha to sila to Belleville patrona na oboyebi bato ngalo bana bango c'est ça o comprendre na fadi bo na ndo ba mabe ya ton pied o so mona nga na bato na nga ona kendaka kande papimba ba vela papimba maloba PM zoba na zoba suba kuti basala buzoba moko mutamaina na maile suba kuti basala ni voilà voilà par rapport à déception pour que par rapport à déception ndingo ba auto betoni ba venga nini virunga ni tout ça ba auto botolo mobile tout ça par rapport musinzo par rapport à déception aucun n'aura pas Sherika no bien chinois no bien obi kino mona ko très impolite no ba chinois de filmer ngatalanga obi kino mona ko très impolo makanga ba respect il faut passer ba respect. Ma question tout ça lingo poser nga fotalaka nga Carmen odone na vale bomuto betanga mosinzo babeto mosinzo malgré fille à chirurgie no kumisaka ni soit chirurgie lèvre à chirurgie et même avant de botanga be caméra men bozonga na bien na ta make-up te na fait make-up te na fait naturel oh papa Louis Vuitton l'ami selon mon cœur wana meilleur ami à vie talanga na fait make-up te et le bata on est là kalomba bi odia na mona ko na TV mais talanga na bien malgré ces perruques pour on a toi perruque na fait make-up te na vu ka briller on a Dior ba ser na ba tinde la ngai na te comme na Sarah ba petit na Sarah motema Audrey na nini kuna masa na ngai balobi Christelle Mobutu Kabeya Galiboni na la Mika Zadi Clémentine Luka nous merci beaucoup na te ka ba masa na ba tinde na ba maquillage original na te encore na mbebo na Stella Kandia Kenda tande na ça otanga bien tu pas caméra mais moi bien s'il te plaît au moins na ça migra chinois naturel nana maquillage te OK na ko ba ko mutako betanga mosinzo ara c'est que fait ça ba tabu fatu te ba beto les gens mosinzo so mta betinga mosinzo ngondo ozoloba c'est que fait ça tabu fatu fait ça ba racher top monde top longa la lobo OK fait ça ba ronela kalombo ozo comme top longa la loba fait ça ba pamela mbombo mo sa boss kadi mana Dubai triple madame o comprendre ngam ta ko betanga mosinzo mo betinga ce cause là ba betinga mosinzo na mobali nini ina yeba mobali nini te rotanga kombote mosinzo na mobalo aza marié te ngaba bitinga mosinzo ba kosi yo faut que information bien mutazama marié abetaka mutu mosinzo na mutu aza célibataire
non beti mosinzo sous ko boki ke garçon moko boya bando mana Carmen asa célibataire ba beti mosinzo ah prince wando sana droit loba yo pe ka mage mobala nga marié yo po diembele ga wana ti yo po diembele ga wana il faut na ninga mbala bajote yo po diembele wana Carmen o le tanga na sabu na ninga mbala bajote et le bata na ni Sarah Masia la photocopie sa originalité biso to ba Diego Kao moi si muto ndongo yoki mutabe beti nga mosinzo c'est que mutanza ino fanatique à Carmen a copié ma Carmen ce que tant azi mobali wana o saka makamba Carmen ça veut dire que azala qui convie via Carmen ce que mobali wana ça so moni mobali moni ba mibali misu ba balinga ça je connais expliquer tant so moni ngo kenanga ba jemo ngo ba kenanga ba jete tant no ko moni ba to ko ba sherika moni ti sherika akosa buzo bana te oba buzo bango na zo ko faire nga dodishu o sa bêtise wana te ba vie na ngai herve ba mana garçon complet ba se respectaka aussi ba tuloko ba trésor yaba ba tout ba se respecta aussi ba tuloko ba trésor yaba hein patron na compagnie na yasa nango aussi ba tuloko la mécène junior bongongo union européenne le tout puissant ba union européenne na wana junior bongongo ba jojo muso baza ba nani ah ba saka pemela ba bongongo basana vela nga chiko meme chike mbombo na kasa Kinshasa basala ba junior bongongo union européenne vela nga chiko les gars, on se comprend. Faut talara. Ah, na comprend pas solo. Ba vie la ngashi kombembo. Balobi Jérémie asa pembeni wana, Marco Bongongo pe bazar pembeni wana te. O de ba beti mo sinzo te. Na ebiti su déjà na loba na émission na tona émission Ngambe. So yoki Carmen Odia. Anga kanon ba vie pour faire na internet c'était bon la nga bien. So ki Carmen Odia a beba na mobali mutu te bon na mobali. C'est que bolande la bien Carmen Odete na beta c'était le moko na kita mielte na za moi si normal mais na beta na mutu 12 ans yebisanga comme mutu wana o sala que Carmen Odia akoma lelo na lemba ba avion na sima mutuka vous comprendre moi 100 francs ça film boya pas c'est là na lelo ko sanga passer on faire comprendre yo muta 12 ans parce que lo beta na mo sinzote ça veut dire que loko yo ngolo ba na ba beta na mo sinzote va changer attends s'il te plaît va changer carte nan va changer carte ah il va changer carte yo bénéficiaire va changer carte neti nani a la marque X neti nani va changer carte va changer carte neti nani na carte mususu va changer carte neti nani ngozolo ba mutu mutu ngo kaka voilà tout côté yo kanga na balo fete nga ba betinga mo sinzo te munya so kinga ba betinga mo sinzo ba betinga mo sinzo na mobile mobile no zaine wana mobile nini neti nani ongala ka bota ko moko sanga banga mobile no zaine wana mobile neti nini ngai Carmen na fifa boy na mutu mota betinga mo sinzo te o me to za batu na mutu moko ta betinga mo sinzo lizo nyenze kakatso ayebi Nicolo nyenze nouveau marié mutatika mwenye na defona na nini ya Nico nyenze famille nyenze mobimba nana mutabetinga mo sinzo azate nga Carmen oda mutabeta mo sinzo na mobile ni c'est quand même mobile mo ba délire attends s'il te plaît c'est quand même mobile ba délire biso to ba star nga la star yo mona teke yala bato be na kata bango ko boko ka bomba yo kala lisusu nga la star poso no boka na nzambe na bango selu ba yo ka nana mutabetinga mo sinzo te na mi usoko mo sinzo na mobile ni comme ça na mibali mo boye ba délire bato mo bozo moni noko mo boyo kansi e kaza responsable o kansi e kaza mutu mo bozo na sala mutu a délire bato musu ba beta bato musinzo ndele na peso exemple amoni Carmen o da toujours chic Carmen a salabé mo ebité poni Carmen o vivre bon yo bulu na yo kansi le quoi que mo bali wala basana Carmen Odia ndasa azo sa la Carmen Odia idée na yo bona beta Carmen mo sinzo OK pe boko mo fana pe ko mo le la plaire Jacques ngaba beta nga mo sinzo tenga la mona muluba na mobali nini yo nga no tuna yo jour c'est nga ko mobali wana ko banga ti yo poser nga question lo bala nga Carmen Odia yo jour wala lo baki bota mobali ngo kombo bona mo e bani me tema za Maria dans mo standard ko fala nga te Maria mo so ka za bezo ba salir bon salir ye te na mi te so ki Maria ngo so sa buzo bo yebile bo lo ba wana so sa bezo ba salir ye bon salir ye mais na tchana mutu na yo ngaba beta nga mo sinzo te na mobali nini ngaba beta nga mo sinzo te j'ai confiance avec moi-même je suis sûr de moi on se comprendre nana comportement bel ça batou devant caméra na Sierra Leone mais na sima caméra na zonga Carmen Odia na moi aussi on comprendre ba Belinda red na Turquie mboka ba tete ko Turquie place grâce ma seki na biso azali on se comprendre bato tout ba ebi Carmen Odia na vivra onya rosa mama rosa sans mascara ba iba Sara ilondo ba Lioni ba masa na ba Nicolas Mbungu fait ko kala nyoso ba iriso ba mal meilleur du pays ba bébé Ngonde ba Gisèle Temonono on se ba Gladys ba Marie Karuka nana ba masa belé on comprendre ça na ba star queen ne muta simba suki na nga boye maquillage party make-up
si bon Carmen a changé ba perruque air nyonso maquillage à dimanche à concert wa tona tsa ko ngabe Fatima Cap baby o ngana za nzoko ngana bunda na banzoko obi ngana bombana na ko sa bombana na ba top model tas comme tale kinga malgré kinzoko na été mais asali o mapa mutu siko azate so mutu asali soki ba betenga mo sinzo ngasa mutaveri ngana loba azate mutabetinga vera azate ba beta veri na ndeni na ngabo nana olinga nana mobali mota lobala nga Carmen na boyo nga mibali tu basa ba fanatique na nga oso comprendre nga mibali tu basa ba fanatique na nga ataba o ba kende balela kaka so la so téléphone na nga oganga mo téléphone so la kiso oganga o mama na ba ex ba lelo o descend yo non kokate o dosa vraiment moi c'est o ya parmi basi o de na yaka Kinshasa o de nga na goûter le c'était nga na belle perdite nga la maduma te nga na kakote nga na taboste nga pe na fia mo sinzote ba fio ba beta ba mo sinzo ba capable te so bazana mibalite so za mo belle to za trop sir na yo o beta mo ngalo mo sinzote na ko soto ba vérité nga na trop sir na nzamba kelanga kitoko nga prouver ga yo tu nzelo prouver ga te prouver botolo mo bala la c'est ça ya chirurgien ata soki mobali wana zaki to dema mbolo ba solo beto kende tikitsa to nga to kende na peso exemple o moni nga mga sana 12 ans yeba bitumbo nga la bunda nga na mutu na bunda bitumba 40 45 ans ça veut dire que na bunda bitumbo ça veut dire que place wana frimo zo bota malamu donc bunda pesa mo be frimo longo zo beta te bato mo ba grand pote bolole mo yo so comprendre ba ça la vite yo mobala mi bolole mobala ba délire te zo lo ba za mbala délire te so ebe comme mobala ko banga tanga ba vérité ce qu'on a ebi so vérité to katali solo nana mutu betinga mo sinzo te na pena mobali mo te o akiko linga su na mais ninga na pamba te ba losko ba preuve OK c'est bon ba preuve non démarrer sur na monyango ça veut dire na conscience que nana mutu mo ta betinga mo sinzo ba il lâche lettre ba bi que moi je suis capable à tout on se comprendre Père souple c'est vrai. Attends s'il te plaît. Attends pour ça nga teso za on te expliquer bato. Bato ba betaka bato ba mosinzo ba bulandeni. Obesi Carmen o da mosinzo. OK, c'est bon. On pouvait Carmen kitoko. Obi o gagner Carmen kitoko. So et après ba boyo lisusu. To komi su kolela. Ba comparer Carmen kuta lekio. Yebi sanga prendre sima comme regretter na beta Carmen mosinzo point na kasa place on est malamu. Ba mi bane musu to ke kuta na ba on a vite yebi beta adam na bango te. Ba mi bane bele ba porter malheur et ba vie à bato. On se comprendre. Oui, bah pèse non chroma. Bah quoi toi tu zois par rapport à l'autre elle masse à la biso. Non non, moi écoutez. Eh tété. Oui. Tété na biso na mututé. Na problème na mututé. Na problème na mututé. Yo tangela nga comme obiso tangenga komba mutwana. Non, comment na problème no bande ko na yo comment na problème. C'est au bunga air mon na circulation. Té oh, on sa besoin mandolo nga sa vie privée na nga. Na koyela babilo musunu ana kati. Nga bunga nani? Na bungi nani? Parce que tout le monde a chaque jour ça bémission chaque jour. Quand c'est le roi là je t'en am t'obeta à mon sinzoté. Vous comprenez? OK, c'est bon. So bana so baso côté basala muzo ba moko. De temps 2022, toto 6 février to côté mars. Ce rôle misande quoi là? Nani, non c'est que ba betinga mo sinoli musale sinani. Ndeko mo si wana. Na ebi mutute. Côté ça ba blom so te bakali nani bomba na ko sika makasi. Na ebe lo te ko posa nga ba question salité ala di. Mobala nga sombela Carmen range yo ka beti Carmen mosinzo to yo kiki mobali wala tongela Carmen émettre to kiki mobali wala faire voyager Carmen o ba beta Carmen mosinzo ya na utina mutu na sali 12 ba beta mosinzo te e boka la baleki nzela. OK Carmen lelo yo au commis seme ki abata théâtre bata théâtre peu lelo commis seme ki abata théâtre peu ba seme ki na bino est-ce que ba guerre wana za ki ya bino na bata théâtre ba Barcelone ba yebango ba Illustar wana leki nanga ya motema mwasa kitoka boya choko azaka na côté leki nanga azaka choko te fiat naturel maquillage te solo pe a produit te ba Barcelone yoso bazara ba yebi bolingwa yo na Sherika Tumba na bi obi ko comme ça qu'est-ce que ba kuma Sherika kuti Sherika za koka to kuti Sherika za mo grand pote bololo ta za mo bala zoba Sherika kala ba respect avec basi ko to ba komba Sherika na wo mo yo bo nga pose mo ba no lingo bo tang bo aider na réalisation bo aider ngai na ba vidéo wana bo aider ngai na nga logique pose mo ba no lingo te me no linga Sherika nga ba na logique ndingo te na logique ce que cela bi mala pose no bi mana Sherika la ba ngale sinani yebisanga esa vie privée nanga ngala etala ba vie privée nanga si bo mona ngala etala vie privée nanga na réseaux sociaux te to ba nzambe te to tsika mo ba vanti so mona nga Carmen odia nana ba respect ba to batalanga ngala na ba to beli batalanga ba autorité ba ministre ba sénateur ba tamalongo ba homme d'affaires na ko sa bêtise te za vie privée nanga na bi mana Sherika te za problème te za mobile
C'est bon, merci. Toujours continuer pour te commander la mambo ya Karine Mokonzi la baronne. Le lot pour kotika pour ba la paye on habite calamité tam sur les balles Salema. Karine Mokonzi la baronne a balé vraiment mais les balles ont commis dans mon belé oh zemeza base oh les balles les abes. Moi mon belé ba il fait kalombo ba kenda ba lobaka ba rafi tumba ba lobaka. Bo repesa muninga chance muninga bali oh lobaka a bala raté. Azwa mukanda te azu mukanda azwa zemi te azu zemi mais le lot bon ça sous ba émission contre Madobula bula ste yanga ya Aisha Dula ya madobula le ya batu ya club bula na pesi no ba gros bisous na nga kabino tellement remettre ma betia mukwata le ya mire pas ka vous scola million de États-Unis ana Canada na linga kabino tellement remettre Sherika na bensu Sherika Sherika ozora mona mamo luki vraiment Sherika Carmel Odia s'il te plaît presse mamba ngana vina nga nazalaka na ba na linga bonye kabatu et ndeko wana lobi Karine Mokonzi pour te dire na obanga kombote nga lobaka nga banga mututi na amta vérité na lobango bozo sa bémission nga tout Karine na botola mobalité nga na botola Karine mobalité na beta Karine mosinzo te Karine pa beta nga mosinzo te Karine na bi bato ba beta mosinzo yepe bi bato nya beta ba mosinzo ngana Karine ezaka ke anota mona ser nga tabu fato amanka ser nga tabu fato na kenda na ye amanka vela biso honorable ezaka ba baso na kenda na ye amanka ba vela biso bele na ba ser mo boyo to yebaka nga ba guerre na ngana isa bongo lelo so mninga bali na ko loba teke o isa mabeno non il faut to se pela na ba bonheur kabatu po biso fait un jour lelo le 12 bientôt manya pas au bala o comprendre mais to senga nzambe batinde la biso ba mibala malamu batinde la biso mibala ba bezité batinde la biso mibala ba buzoba te batinde la biso mibala ba imbécilité batinde la biso ba mibala mota ba oya ka poto fula ba ngapona sima ba trahir biso non soki Karine Mokonzi bali félicitations na ye nga prière na nga boso se bémission na ndoro ba boye Karine tika ba buzobo salara concentrer vie na yo luko moyen nzamba sunga yo ozwa zemi o luko baloza la bien tika ba delure mobala yo bala Karine Mokonzi auti na lo latin asala mobala zana na sena biso na mokilase amona mamno sa Karine Mokonzi que ce soit mabeto malamu to ke peto zonga muta ngala Karine ko boyebi Karine so selo mabela ya na takemba mabela lobi po koma miri na ngam na pesa ngo pe kanga mokili oso comprendre so sali mabe no ya na hotel na lobi asali mabe tango grâce à balaka makamba lobaka to yep so to loba photo za ba vérité photo ba vérité nga banga muto za mto vérité to yep to tellement to loba Karine o sala mabe au moment muninga bala ato ebe mo bala no ko loba te o so comprendre so ka bali photo pesa to boa ke ba fleur pourquoi na ya na loba mabe na ye non un jour Carmen o de par bala super Carmen o de bali tenza me pas ko sunga Carmen o dia aboti bwana to aboti mwana e a vivre na bien tellement Carmen a kola la comex maman na bonga la kisa ba on côté kama belé na ozala pour mwana nga azala bien nga la kola na passe na ngate mwana nga kola na passe o so comprendre no lingate na se pe na malera mninga no linga ngote malera mtu linga ngote to boa ke ba fleur pour ani to ba kama be na ye asa mutu mais papa ya ba propos ya Yvette Kalombo attends s'il te plaît même Kalombo wana ne bazana Karine ebi ke ata Karine wana sama be mais ata na 600% ata 20% pa sama malamu ni est parfaite na kata mondo même Kalombo pa sama be tu nga lo shi ese bo ko kombe mamona lo ba même Kalombo pa sama be o so comprendre ana mabe ne pa na malamu na ye mais mo Karine pa na mabe na malamu na ye parce que maman muninga bali pourquoi pas tout le bagama mabe point to ko lo ba malamu te il faut te boire que les ba fleur on se comprendre ce qui y a sala batu mabe to afinga batu to ignora batu to tika nzambe a sala justice pa na ye biso to abata biso to abata masumut biso kam so to sala masumpe ko leka ye mais ya tseli balando na no grâce temo pena panzi likolo mais bino pega s'il te plaît to na lobi ngo awati tant grâce à so bana bien tant grâce à so bala Karine meke ko selo mo mabe na na mabete na bata Karine babalukela Karine yebi ngo te siko yebisanga na batu ya Karine pe balukela Karine ça veut dire que sala kelo mo boya mabe mais mo pe na minute oyo atala bato balinga Karine Mokonzi to balinga Karine Mokonzi so ba moni makamba papa musoto musuba osala ba kotomboka lango eza honneur ya muninga to bwakele ba fleur to sambela nzambe atinde la biso ba mibala mabete podato to découvrir ba mibala mabe o bazo ko détruire ba vie na biso ba mibala ba base ba mibala ba bêtise ba se belé ba se belé non c'est est-ce que nga ta komoni papa no takiana ke wanti est-ce na tanka komoni
tout ça conseil to ebi ke baba ba mi balti tout ça basi tam so pe na ko ba nga moko o so comprendre tam so pe na ba mo bal nga moko pe tam susu non lo bango parce que to linga la met to linga la menamite ma to ebalite ba mi balo nzambo otindela biso baba mi bene baba ko sa na biso te baba mi bali ya ba bêtise baba mi bali ya ba base o so comprendre les gars so ka se pe Karina na mabe a o so pe ya YouTube o so ye mais to bois qu'elle ma fleur. Voilà, on a la coco le bengwana. Ce qui zemi on essaie le kuta. Père, bah tout va comme il ça shooting ya zemi. Alors ça shooting, alors bon. Mais moi peut-être banaté, sous 4 mois, 5 mois, 7 mois. Donc ça bah moi tout va battre na chinois na ba on va bilobela. Chinois ba bilobela. 4 mois, 5 mois, 6 mois. Aussi ça toye battre. Le côté mais moi tu vas maquiller moi na mai, libumu plat. O mais ya continue sali, libumu munene. Netinga. Bamso babi ala to bloka na ba plastique ba zemi wana ba lakisi ba mkongo ndesinga na loko lobana te Karina mutatembe Karina sukisa bato to kotala zemia jour ke bota ba photo shooting ba kaka ba photo shooting ndefa ko la samba libumu nde to mona ba rebo ya ba Rihanna nde jour wana akangisa no mokili boboy atala ngapi na msona la ba tuna kwa nini na za mtu na tali place maquillage alati ba blamo ba sate boya pembe libumu eza plat to songa libumu eza plat mais à continuer sali libumu monani yebisa siko ça biso na équation ale ba yo so ba biloko basala no mo so ya bazemi ala la kisi na mukongo ba moni ba sini wana vona ekangie eloko ane balataka nga siko na bino loba loko makambo wana te nga na ozela ka photo shooting esi. Ok, c'est bon, merci. Vraiment, maman, t'aider ezokende. Vraiment, wapi mais au PC on va félicitations. D'où tu es capable apena un soleil ngonga pe malgré ba polémique ezokota kota na maman. Te kota longo te. Nzamba batela bango, apesa bango bane bele bazo bakoko, bakende longue vie et na expliquer bango kake libala eza pour na mariage te. Libala kisa bolingo ezali dialogue, harmonie, respect, valeur bozala bomoko. To se comprendre ka so kinga na la biso likambo comprendre nga yo peso yebisinga li. Zou ezala nango. Mais elle est capable to se comprendre ka. Respect à la dialogue à la harmonie, yango neza grand kisi ya munene. Yo moni ko kanga mobile na kisi ba ki un jour kisi pour la mobile on se trouve que place en voilà c'est ça base nzamba batela bango ba ki liboso mais ba tumsusu ba ozela ba pesa ba on chance te ba ozela une année 2 ans ba ta ndenge libala couple ya Karine Mokonzi na Evi ki kulu ndenge ezala ba mona ngole se créer ba be non so eze nzambo mema bango longue vie so eze nzambe te nzambo bimisa bango to so mona biso moto to so maman na ku on se comprendre ça veut dire que to pesa so kai panzambe ezalo kwa mama boti mwana bi motema mutute mibali to linga to bi identité na bango te ba oya po ba détruire biso mais ngana lobaka moi so fin de père de mère na bo sa mutu mabet na mokili na tambola na lingo sa plus que ming bolam ke mabe on se comprendre na loba sumta salinga mabe la no pongi ngana lo kwa nzoka bosa na mutazo kisiete lelo lobi la paix retour ezala va tina ta mutu na sama bele ça veut dire que na ofini de père de mère ceux qui mobile moyen na vie na po anuire nga to po sala nga mabe to po détruire nga nzamba confondre ye olo to comme komona ke mbanda ke bala mwana omoni ba ba bloquer ya kana vie on dit que un jour mbanda no ko bala mwana. C'est bon, merci. To kangi côté wana actualité monsieur ezali côté ya musique o ezabongo tomoni wenge 4x4 tout terrain o ezabongo wera jibe Alain Makaba Didier Marcel ba Blaise Boula ba kokota bango tout ba sangani vraiment bazo sala maxi single vraiment le bato belé ba molo ba ke balandi idéologie dynastie est-ce que album ngo simba tant ba na succès ba profiter ba sala te papa ko sangala na ba sala maxi single ba beta ba concert romoni ndenge ni papa pour ba polémique et côté da wana non idée on est ça bien bon baba grand baba ikona mboka na biso ngana sûr que lo wana simba parce que na confiance na bango na yebi ke ba sala musala moko boye OK même ata ba miso bazali lo boko longola biloko ba sala te surtout ba fina biso ba wera so na ba shibe mpiana ngana vraiment na confiance na bango pe en plus na sûr na bango ke bon c'est lo mo rabelo non singa bango ke bazala ba moko bazala même moral pe lo na bango na simba mais non banga c'est lo na bango bimili bosa dynastie et nyata dynastie voilà ouais moi je t'ai dit la vérité dynastie non yebi so vérité parce que là on est ça wenge yo mo ba je what is that wenge te dina sasa wenge ni ore banzoko dina exinde zuiba to ngina ba wenge sangisi what is that banzoko bituma banzoko no biso mutoko kabalanga zate ni ba yo leso banzete kwa ya kabanzoko ba bunda atali akoma pembeni te ni ba yengele roi de la forêt lion akoma te what is that wenge
pesa na biso tozongawa eloko wana esimba pe kanga mokili ça veut dire que dynastie ekoya on est ça wenge clan wenge ça dynastie chance te chance d'ato pesa idéologie les routes na dynastie on a dynastie biki bato musuba yemba te eso yebango siko kuna bato to bo yemba ne bazana clan wenge koto tricage et salame kuna tricage et salate ba be bana hotel là te no bien na bango yeso bazana muta pauvre te na bango tourner ba vendre muta pauvre te ata soki jibe aleki wera mais wera pe kana mbongo so ipe wera aleki vient biso dide masela pesa mbo ba vivre bien ba li soni basaka makala wana te en tout cas pour un mbongo ko tselo mutu mutako alo kosa sate ba olinga ba sale lo mo be pe ba sepelisa monde entier na bio kasi ne ba vendre si wenga no bi mbongo bale yebi producteur mbongo ya bimisi ko sangisa clan wenga na mobimba to pesa mo ba confiance pourquoi pas nous on a besoin que ba sale lo amara mutu est-ce que Kofi on peut son chance Kofi on a bena ba sanga mutama be komi kono isa pe mabe ba wolola e mais en fait ndesi nga vie rambo c'est comme ça nga vie rambo ana ba succès na ye appelle ba mbongo na lo mwana na ye akoma ko CPC di stone ou sa star nanga mais ba biloko ça que vendre zo ignorer ba ninga no ba collègue musala ba sala ka eza mabe il faut ba misambo na so faut ba za bo moko ba sele so musala malamu mais papa na ebiso ke eloko na simba wana eza wenge ko bosala te wana eza clan wenge ko bosala te wala wenge. Ok, c'est bon. On a wengé, tu commis dans souka émission, mais na rozanga jamais retourner question au côté artiste et comédien côté théâtre actualité ça sur ma casse ça bon ya Maxi Bondoué na Mama Top par rapport à propos Maxi atena pour Mama Top ndenga fanda pa na ye ndenga bokola ye a bokola na mwana Mama Top pas répondre no bien bino ba comédien na pose rabino question oyo tongo midi pourquoi na bo pesa nga réponse te boye bisabiso eloko nini obino bo welela il faut te pesa ba respect na ba icône ya bato basela so musa malamu bato ko mama chaque beaucoup de respect nga manka ba mama te question ça pardon Mama Top question ça Mama Top pas fautif asa fautif devant mikolo to devant caméra ba condamner mukolo te na logique biso nde ba edika biso nde batangisa biso question ça Mama Top asa mabe okoko ya jamais na bien pourquoi batutu ba comme ko na ba problème na bon na ba réseaux sociaux pour ta bonheur te les compteurs nde sala mabe ce ko batama boko ba bisa biso problème nini o ba welela ka. Mais comme on le dit ça, non, trop c'est trop. Na bi moi si on se soit balita ça kan ndumbo yebe onte. Ah bon? Yebe onte. Parce que tout le monde oui, na balita. Non ça me pesa ngalo kwa support ngate. Je nza mo pesa ngala muta bolingo lokwa baida, master. Biso to bata bolingo. Père to kondana batu musute. Je to kuta o monde basket nanga za boy. Basket ça 10 ans. Et muta pesa ngango. 10 ans te ba 7 ans. Boli muta pesa ngango. Malgré tout cela, les sous-tazans proto au goût original. Et ça, il va nebelé. Mais non, le but de cette émission, il va dire que c'est un comme les athées. Hein? Bah, c'est un absolument bouillard. Vous savez comprendre? Faut tous en avoir respect. Ceux qui jouent nous en repère, ça le quoi ça peut être basket on est dans l'atibo et cooking juste. Non, vanda parce que nous avons un bolingo. On est dans bolingo. N'est pas qu'on trompe mon tout un bon simple ma bête. Sinon, coûte na bolingo la vanda. Dans un peu ça bien exemple. Tu m'as dit que ngana sala 12 ans na mutu là so que que Carmel za ndumba boya na za ndumba tenga na goûter c'était arsi de Paris papa batala mama vana na ngana na poto ba betama soro ya ba fi akina batama bokie afin de fani ba okinde ba ekola ba fi ma bokie ba fi na internet est-ce que le combat Carmen te ameko ça ma piège ba ebisi moi na goto luka ke fonda za no arsa benganga abi ojo ya félicitations ça la kando za la wana. Je suis fière de moi-même, la rassure nanga. La kiti sala nga mielté. Mais na linga comme pesa moi respect bo na moi si. CV nanga. Muto kwa kota kwa nuringa asepela. Na tambolende nini na kendende nini. Na za mutu. Suna na besoin ça de lui, c'est na ça de lui nanga cachette. Mokile muranga te to bota bana. Exemple nini to ba leki na so ba yesi mato pesa bango. Muta fingo ndumba te kosika te pono kotelo kwa sapatu muti. Jour okuta li kwa sapatu na yo ndeza mala mais batunde ya mosinzo nde. Liwe zo zela bango pembeni. Merci. Ok, conseil au pesa na bango, Mama Top Maxi. Non, Mama Top na koko pesa conseil à sa maman, o kanga na kolo bana sa maman, à se calmer, à les canikrater. À l'accès à sa mukolo avant de calmer, à luka ba continue bango na ba na belle la papa lombe papa masumu, ba meka ko éditer moi ba théâtre makasi. Ba meka me ko longola bango lo mo suka ba na problème ben maman internet. Il y a sa maman, maman sa moté maman nene à supporter et les kalango.
Voilà. Merci. Tokomina Souka, il y a émission Abisso Carmel Odia, merci. Nandenge au disposé na opona oleka na plateau malgré moi kala. Vraiment merci. Bato Talayo, Junior Bongo on a biga Rosa Maté Union européenne. Et tout puissant Chikombembo, la linga quoi mingi trésor ya ba trésor, la linga cabino tellement vraiment il y a trop famille qui a là, na lela bino makasi on est là Kalombo boss Dedi, ya batu ya Élysée Kalombo le qui a batu ya Sarah Kalombo. Famille Kalombo Malalinga Kabino, il y a Laetitia, les partenaires dans 24 wana, balobi Gegegezone, le Canada, na Canada, Linga Kabino tellement vraiment trop. Batutu bolinga kanga vient nga gibo kopo le coup de rata jamais. Coup de rata jamais. Batutu balinga Carmel Odaboza tellement belé ba fan nanga. Ba kombo pele ki tellement ebelé la zoko sabinote. Na cité va comme na cité va comme notre femme na linga bino vraiment tellement ma casse na ebité ba maman Londres j'ai tout mettre à la patronne ba bon séjour na Kinshasa vient na Tim Kabengele monter ma mère délatée balobi maman minute tous mbetelo mami appelle nous et ça langa vraiment bien maman Château Rouge partout dans le monde boza tellement vraiment bien massa langa a Ridia Pamela na Chine kuna na peso ba gros bisous ba tout bolinga Carmen oda ba appelle na bino ça langa moi bien ba joueur na vient na Junior Barameto balobi pesa sango na lema mabidi na ngabino batutu balobi Zadio kazazi wetu ozo beta na mabe Zadio beta foi